biso bandeko oyo bozosunga meki na bino Kevin vraiment merci bozali bozolanda biso esalaka mpasi vraiment infiniment merci na bato basunga Kevin chaque jour bao basali quelque chose lobi boki basali so quelque chose lelo boyoka ndenge Kevin azolela il a vraiment mal aza mpenza na mpasi esenga bino motema ya bomoto etouche bino osunga vraiment Kevin bambongo oyo eza koya eza vraiment insuffisant merci parce que eza koya eza vraiment insuffisant oyo eza ndeko moko aza quelque part atilaki nzambe apambola bino nzambe mpenza apambola bino tosunga Kevin chaque jour naza kosenga na bino vraiment atolandi émission yango après atolandi yango lelo atolandi mokoso kolanda nasenga na bino numéro ya telefone eza wana affiché soki bobengi bokozwa grande sœur na ye Nathalie toza na telefone soki numéro ya Nathalie eleki te bokozwa nga directement naza wana vraiment naosenga na bino tosunga Kevin eya okoma teke lobi to makambo esalami tolobaki no si je savais bambongo wana oyo toza nango mpona kosala mpe makambo mosusu ngai eyo donc botomonanga na baimage depuis ntango je n'ai rien mangé outi na malweka naye kotikela ndeko moko chaise roulante aa na problème ya makolo moi quelque chose kotikaki fondela naye kopesa mama po asunga Kevin tosunga leki na biso Kevin aza vraiment na mpasi okokaleki na ngai nzambe ya kosunga bon mama tellement kuna na kati wana moyen ya koloba ezalaki te bato baze be na kati ya salle wana depuis mokolo bokotaki ya hôpital na Kevin ebisa biso nano eza koleka ndenge nini tomoni Kevin azolela bato bamitungisa Kevin azolela ebisa biso ezoleka ndenge nini papa awa mbongo kaka Kevin banda 2 heures alali te azoganga azolela azoganga kokola mbongo eza te ndebe kopesa ye kisi alali mokie me banda abanda kolela banda 15 heures nazobenga bango tozolia nani oto sisa na kolia oto pema na kanisi yo moko yo komona ndenge mwana azoganga kolela nde basungaki nga pe na muta poto ndenga tindelinga $50 na oto somba bakisi en tout cas pasteur wana komona pesi na te nzamba mona ya pambole longo na libota na ye nde na oto somba bakisi na ba mai mais malgré bakisi za wana mais po ba yaka baswani bazo sala manevre na kanisi mwana nga mobali papa journaliste yo moko yo komona na misu na yo Kevin ndenga zolela donc awa mbongo lokoza na 100,000 mukwana banda tongo tipo ko stila po bakisi pa bi pona pota wana lokole sale mingi donc faut azanga bantibiotique te azanga kango te ba konenga zolela bongo déjà ba pesi ni po atika kolela nanu ba pesi loko te ba de pa bandaki kolela mama ba kisi za wana ba pesi nan te balobi bazolia nanu na zela nanu balia nanu ba pema nanu tata pota basukoli nanu tendenga zoganga wana na yebite nini yango na sala nini yango te ko sala loko te mama nzamba za na biso pat baota la biso parce que moi ya kokota na caméra ana katsa toza na katsa mama yebo moi ya kokota na caméra ezate de to sala kana téléphone pat bazolanda yo rapidement pour pesa bango message nini bana na ngai
baleki na ngai bayaya na ngai bapapa na ngai botika ngai te mpona Kevin nga mama na bino mayala ngoma Clémentine mama Veve mama Ophélie mpe Ophéline tala ndenge nazotelenga nata ndenge nazolela nasengi bino bolemba te bosala mpona Kevin mpo lobi akozala mpe lokola bino po atanga azongela bomoto na ye nzambe akopambola bino bozobwaka likolo ya zelo te nzambe akopambola bino koleka oyo bino bozosala botikanga mama na bino te natala Kevin opita natala Nathalie aye lisusu mama balobi ndako na bango totika po sengi moto futi te me nayebi nzambe yo oza juste yo ozali nzambe ya bofele mpe na bofeline yo ozali mobali ya baveve po olobi esika mayele na biso suki yo bandi wana. Amen. Vraiment nzambe apambola bino. Donc nzambe apambola bino, merci. Tosenga lisungi na bino nyonso. Vraiment merci na bato basunga Kevin, moi quelque chose botinda ki on remettre moi pa ya mama. Basunga ki lobby basunga lelo lobby susu to ebite bakosala e parce ndenge nini lobby to te bakosima ndenge parce que mbongo exact. Tosenga lisusu pona mama na biso pe boye kolia pe mikolo na mikolo ekosala que kolukata mo activité mo boye Nathalie nande komsusa mwasi baba nataka koteka baba nataka ko débrouiller boye nyonso wana papa zate mama tikala kaka yimoko donc papa zate moto songa bango zate yango moni biso lisu toza komi pe ça vraiment peine comme je vous ai dit que non depuis le matin nous sommes en train de faire les choses to ultima leka ko sala don pe kaka kotikende kotikela ndekumo bo vélo parce qu'ils sont handicapés et to ye awe pa Nathalie et pas ya Kevin plutôt donc dossier à Kevin bandeko to sunga Kevin azaleki na biso Kevin aza vraiment Nathalie Kevin na kokité depuis na koma ki balobi mo na zoganga ka bongo depuis avant ko ganga ba docteur balobi il faut balia non après que il faut ba paiement donc c'est compliqué to senga merci na muto andima ko zwa Kevin en charge nzamba pambola yo ebisa kinga ko benganga andimi ko zwa Kevin en charge abiata la non e ko sala ndenge nini il faut ndenge nini donc nzamba pambola na chaka na ba prière biso to chana ba prière benga biso to solo là oza Kevin en charge vraiment ceux qui mi balé mi ça tout 5 bon mon ani pour nous Kevin en charge tala ba bande ba pota partout le colondam donc et que ça là vraiment quelque chose à bien to sunga Kevin comme des balobans en français et dans nos vivants sauvons la vie de Kevin. Amen. Donc sauvons vraiment la vie de Kevin. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois en Nzambe et sans bon autokosa et l'oroté. Avec nos moyens, avec nos volontés, sauvons la vie de Kevin. Donc le seul mot que nous allons dire, c'est sauvons la vie de Kevin. Merci à vous. Mana ngaye bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami pona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa filmer dessus. Bandeko obo lusunga leki na bino Kevin
vraiment merci bozali bozolanda biso esalaka mpasi vraiment infiniment merci na bato basoma Kevin chaque jour basali quelque chose lobi basali biso quelque chose lelo boyeba ndenge Kevin azolela il a vraiment mal aza mpenza na mpasi osenga bino motema ya bomoto etouche bino osunga vraiment Kevin bambongo eza koya eza vraiment insuffisant merci parce que eza koya eza vraiment insuffisant oyo eza ndeko moko aza quelque part atinaki kombo osango nyango abakisa esika ezali vraiment kozileka kosuba awa kaka kotala ndenge azolela kozangaka bambongo ndekisa pa nzambe apambola donc nzambe apambola bino nzambe mpenza apambola bino tosunga Kevin chaque jour naza kosenga na bino vraiment atolandi émission yango après atolandi yango lelo atolandi mokanso kolanda nasenga na bino numéro ya telefone eza wana affiché soki bobengi bokozwa grande sœur na ye Nathalie toza na telefone soki numéro ya Nathalie eleki te bokozwa nga directement naza wana vraiment naosenga na bino tosunga Kevin eya okoma teke lobi to makambo so esalami tolobaki no si je savais bambongo wana oyo toza nango mpona kosala mpe makambo mosusu ngai eyo donc botomonanga na baimage depuis ntango je no bien manger outi na maloika naye kotikela ndeko moko chaise volante ana problème ya makolo moi quelque chose kotikaki fondela naye kopesa mama po asunga Kevin tosunga leki na biso Kevin aza vraiment na mpasi merci okokoka leki na ngai nzambe ya kosunga bon mama tellement kuna na kati wana moyen ya koloba ezalaki te bato baze be na kati ya salle wana depuis mokolo bokotaki hôpital na Kevin ebisa biso nano eza koleka ndenge nini tomoni Kevin azolela bato bamitungisa Kevin azolela ebisa biso ezoleka ndenge nini papa awa mbongo kaka Kevin banda 2 heures alali te azoganga azolela azoganga okola mbongo eza te ndebe kopesa ye kisi alali mokie me banda abanda kolela banda 15 heures nazobenga bango tozolia nani otosisana kolia otopemana na kanisi yo moko yo komona ndenge mwana azoganga kolela nde basungaki nga pe na moto apoto ndenge atindeli nga $50 na otosomba bakisi en tout cas pasteur wana kombo napesi nga te nzambe amona ye apambole elongo na libota na ye nde na otokosomba bakisi na bamai me malgré bakisi eza wana me mpo bayaka baswani bazosalasala manevre na kanisi mwana nga mobali papa journaliste yo moko ye komona na misu na yo Kevin ndenge azolela ndenge awa mbongo lokoza na 100,000 mokwana banda tongo tipo kosila mpo bakisi babi mpona pota wana lokola esale mingi nofo azanga bantibiotique te azanga kango te konenga azolela bongo deja bapesi ni po atika kolela nani bapesi eloko te depa bandaki kolela mama bakisi eza wana bapesi nanu te balobi bazolia nanu nazela nanu balia nanu bapema nanu te ata pota basukoli nanu te ndenge azoganga wana nayebi te nini yango nasala nini yango te kosala eloko te mama nzambe aza na biso bato baotala biso parce que moyen ya kokuta na caméra toza na kati ya mama ye moyen ya kokuta na caméra eza te nde tosalaka na telefone bato bazolanda yo rapidement okopesa bango message nini bana na ngai baleki na ngai bayaya na ngai bapapa na ngai botika ngai te mpona Kevin nga mama na bino mayala ngoma Clémentine mama Veve mama Ophélie pe Ophéline
tala ndenge nazotelenga na tala ndenge nazolela nasengi bino bolemba te bosala mpona Kevin po lobi akozala mpe lokola bino po atanga azongela bomoto na ye nzambe akopambola bino bozobwaka likolo ya zelo te nzambe akopambola bino koleka oyo bino bozosala botikanga mama na bino te natala Kevin opita natala Natalia ye lisusu mama balobi ndako na bango totika po 5 moto futi te me nayebi nzambe yo za juste yo ozali nzambe ya bofele mpe na bofeline yo ozali mobali ya baveve po lobi esika mayele na biso suki yo bandi wana. Amen. Vraiment nzambe apambola bino. Donc nzambe apambola bino, merci. Tosinga lisungi na bino nyonso. Vraiment merci na batbo sunga Kevin, moi quelque chose botinda ki bongona remettre à moi pa ya mama. Basunga ki lobi, basunge lelo lobi susu to ebite bakosala epasi mandenge nini, lobi to ebite bakosimba ndenge parce que mbongo exact. Tosinga lisusu pona mama na biso pe boye kolia pe mikolo na mikolo ekosala que kolukata mo activité mo boye Nathalie nande komsusa mosi baba nataka koteka baba nataka ko débrouiller boye et nyonso wana papa zate mama tikala kaka ye moko donc papa zate moto songa bango zate yango moni biso lisu toza komi pe ça vraiment peine comme je vous ai dit que non depuis le matin nous sommes en train de faire les choses to ultima leka ko sala don pe kaka kotikende kotikela ndeko mo bo vélo parce qu'ils sont handicapés et toye a pas Nathalie et pas ya Kevin plutôt donc dossier à Kevin bandeko to sunga Kevin azale ki na biso Kevin aza vraiment Nathalie Kevin na kokité depuis na koma ki balobi mo na zoganga ka bongo depuis avant ko ganga ba docteur balobi il faut balia non après ko il faut ba paiement donc c'est compliqué to senga merci na moto andima ko zwa Kevin en charge nzamba pambola yo obisa ki ngako benganga andimi ko zwa Kevin en charge abiata la non e ko sala ndenge nini fo ndenge nini donc nzamba pambola na chaka na ba prière biso to chana ba prière benga biso to solo là oza Kevin en charge vraiment ce qui mi balé mi ça tout 5 bon mon ani pour nous Kevin en charge tala ba bande ba puta partout le colondambu donc et que ça là vraiment quelque chose à bien to sunga Kevin comme des balobana français et dans nos vivants sauvons la vie de Kevin. Amen. Donc sauvons vraiment la vie de Kevin. Tout est possible à celui qui croit. Donc croit en Nzambe et sans bon tokosa et loroté. Avec nos moyens, avec nos volontés, sauvons la vie de Kevin. Donc le seul mot que nous allons dire, c'est sauvons la vie de Kevin. Merci à vous. Kamwa pasi tokoti na kati ndako bayebisi biso babengi biso na ba 5 heures balobi Kevin à l'alité Kevin azali entre la vie ou la mort à l'alité il fallait qu'il intervention alors to éviter kokoma na biso yango yo libote fandi mama tika kolela to sola no mamukie batu ba balanga biso leki na ngazo langa kiti wana Mama, comment on a Comment Maman Mayala Ngoma Clémentine. Maman Mayala Ngoma Clémentine. Vous allez nani et pas Kevin. Moi nanga suka 7e nanga Alandi o afandia. Alandi Nathalie. Siko tomoni na ba 5e bo bengi biso mbango urgence a que no bolalité ndenge nini. To bengi bino mbango papa. Kevin so il passe au salé boy omeli kozanga makoki papa na bango autokufa pas même 6 mois autokufa nde toza bonda kukuto tozo futa te bazo bimisa biso Kevin na mona ki na koki lisute Kevin adobimisa bangoso Kevin moye zalaki lisusu te na memi ebuna na mama ye mozo senga mbongo Lui bazom seke makila koma kina 22% papa on a bengi bino nazo senga lisungi. Maman, siko déjà ndeto mona Kevin boye akatani lokolo na azuna ye Kevin akatani lokolo. Ifsepsona pourquoi lokolo ne katana ndenge nini? Kevin siko ndakokisi 18 ans lokolo wana batuta ka na motuka. Le chauffeur nde ba mesana ko kima na bango lokole banda iko vimba lokole zo vimba kaka bongo makoki peza kite mais ko kata Kevin likolo après 3 ans Kevin a komaki bien zo tamwane na babeki makamunios
tomona kambala moko Kevin akomi su mama na zo yoka makolo nyonso elembi donc otuba tambeli boye akoyoka te Kevin azosuba zoyeba te Kevin akoma kosumba zoyeba te tomona bapota oyo ya minene bozomona ezali Kevin ti lelo makoki loko ezalaki te moye kosala ezalaki te bana na ngai yango Kevin akomi boye bosunga mama na bino veve simana ba photo wana lakisa na ba photo lokolo ava bakata ye lokolo lakisa lokolo koma ndenge nini ava bakata ye lokolo ebandaki boye voilà dans lokolo evimba batutie na mutuka evimbi boye après eyaki kokoma boye ava bakata ye donc oyo sika nde konyata nde ekomi boye nde baye kokata ye lokolo wana après 3 ans akoma ekotambo na babeki donc donc après 3 ans comme normal na lokolo na ye moko atambo na babeki na ye voilà après te komona akomi boye bapote esali boye comme lokola mbongo ezalaki te ya kosunga Kevin bapote ezoyaka lisunga eza te famille ya mobola papa na ngai na Kevin ti lelo ndenga komi boye mama siko ndeti bapota onenga zoki boye eza te keno abimaki likwanza moko abimaki eza ndenge ni putango bandaki ndenge nini biso pe tomoni likwanza te ndeka tobanda kosokola ye te kobaluka tobalusi ye boye tomoni ka pota Kevin pota boye mama nazoyoka ngo te na ndenge ezoyaka ka moye pe eza te ya bakisi tokomaki biso moko baminganga kosomba dake kotiaka ye papa na ngai ona bengi bino nazokoka te aza kuna mbongo eza te mama sikoyo awa yo moza kosepumone Kevin obotaki na mobali me papa na ye aza wapi papa na bino nalobi autokufa 5 mois yango banda autokufa donc so tobito comprendre bien papa oti kokufa kana souci ya kotala mwana na ye ba makoki ezali te yango wana ye ba kufa itatso esalaki ye ba nyokwa 6 mois makoki pe ezalaki te nde ye ba kokufa tiki biso nde nsima mwana na yebi te soza papa na ye obie nini ndenge akomi boye na yebi te papa oyo kutu yozomona bo soki komona ndenge Kevin akomi siko ndenge bomemie na mama ye mobongo bolobi bolali malamu te ndenge bomemie na mama ye mokuna asu da traitement nini traitement te bazongisaki kama kile ezosenga mbongo papa na ozo mbongo ebele wana wapi na ozo mbongo ebele na wapi ndeko bosalisa ngai siko depuis kala omemaki ata na hôpital moko te po bameka mpe kotala kosala ba examen omema ata na hôpital moko te mbongo papa bazosenga ba $8000 mpona kende na hôpital po basoigne ye bakotie basoki ba scanner wana papa nga mobola nga nazwa mbongo wana wapi papa mutu ya nayoka na mona yango te papa na ngai nazwa ngo wapi bana na ngai siko mama dans tout ça ezali ba makambu physique tozomona bobe peut-être kozala pe makambu spirituel te eza kaka kozanga nde voilà nga natiaka satan liboso te amen nzambe nde natiaka liboso omoni kozanga pe maladi ekotaka na nzoto ya moto ekomi boye nazotia satan te naza likambo ya moto te satan te papa po soki satan ndenge Kevin awumeli sa kozwa lisungi mbele Kevin makaya nzau mbela zate bela zate mais ndeti lokolo wana tango batutaki ndenge vimbi bongo est-ce que bokina ina hôpital ndozo pe ba traitement normal na lokolo wana kovimba yo kovimba lisusu a partir ya pasi o voilà zalaki ya kovimba te a partir ndenga komi boy yango lokolo evimbi su makasi boy ezalaki ya kovimba te zalaki ya kovimba te mama sima nano boy tosola na ope buke bonjour yo zanda ni pas Kevin naza grande sœur naye naza 6e naza mwana biso asuka siko makambo ekomeli na Kevin wana nati ekomi lelo ke non mutu makile ekomi ezate bapota par-ci par-là lisunga ezali te nayebi te ti bokoma na baniveau oyo ezake no bonégligaki ye ozalaki na bambongo banda kosala eloko te pourquoi akomi ti na baniveau oyo bon papa kolobaki mbongo konéglige eza bongo te eza kaka kozanga mbongo nde esalaki mwana koma ntina niveau ya komi
Kevin azaki lokola mwana nyonso kosakana kobeta bali. Etant bayaki otuta ye mutonga kimaka na ye akenda et après mwana bapaswane yaki okoma. Kontenika ya ozanga bambongo ndeseleki bayokata likolo wana. Ekovanda pesa ki mingi. Poso tozalaki na ba moyen mais parfois ngai komati na niveau comité. Soleti Kevin ndenge aza bongo asalaka toilette ndenge nini asubaka ndenge nini akoma sumba miyeba asute soki azosumba miyeba te soki osuba pa miyeba te tokoma okata plastique tosi totie place apeni mpona suba donc na peni liboso wana bozwi plastique totie so asubi ekotaka wana après boke sopa tosopi na kati ya siko ndeti na nyonso oyo besoin na bino posa na bino pona Kevin eza nini posa na biso eza ke bato oyo nazosenga mingi baoyo bayebi susi ya bato baoyo bayebi mpe problème ezwaka mutu e baoyo mpe bayebi kaka mbila etelaka mpe partout nasengaka soutien mpona petit frère nanga aza mwana moko aza mayele makasi ayebokoma oui ayebi kotanga ndenge aza wana kata classe kala me ayebi otanga ayebi kokoma mais oyo nasengaka ezali sungi bato baza na bamoyen botika biso te donc depuis Kevin afani na ndako na ba problème na kokata na makolo pe bapotana esali ata après ya combien d'années mais depuis bakati likolo déjà 3 ans 3 ans souffrir te ka combien de kotambola na babeki voilà déjà 3 ans mais banda bandi passe na ba pote ya ba douleur au 5 mois moto kende 6 mois toi na lisungi te papa zate tozaka na mama ninga zabo papa zate akufa ki le 22 février 2020 to c'est le 6 mars to kunda le 7 mars donc papa otali makoki zate amona mwana ndenge dosala moi ça quitté papa ba tension ti auto akufa na hôpital à Kankokolo yo pe taki ya pe musala pe ya malonga ezate papa langa eloko ezate ta position biso ba jeune fille boy to rolinga te to ndo vanda 5 mois ngono to futi ndako te mais ba ko bo fanda bozabe ba locataire lupango na bino te to zali lupango na biso te ko bo futa lupango ba to ndenge nini to ba locataire 5 mois ngo banda to koti esika to zalaka ba bimisa e biso pour na possibilité pe to ye possibilité ezate de foutre à $60 ndako kolponga zo comprendre biso te même kotoka maya pam toko mosenga bato mona bana baki osenga pona toka maye mo ezate toko ki pete ko sa kindumba po kato lesa mama na biso toko kite auto senga na autorité ba pasteur ba musicien mutu nyoso oyo zo mona kaya mwana biso Kevin bon mais kempe ko soutenir biso bo sunga biso vraiment nzambo ozanga te ko pambola bino et Kevin a comme vraiment grave makasa comme pâle to mona moi mususu sala tene to kindene na mama em akomaki na 22% makila pour la maman yemo kuna pete bokendaki na combien ti bokende maman yemo bokende na combien na mabo 90,000 francs na maman yemo 90,000 za ko entrer ya pamba bokende na 90,000 mais si qu'on est dans le bapota mwana na eza vraiment eza grave et c'est déjà misunya vert solo et comment bimisana bangusu donc merci maman tellement non merci et si les qu'on a connu la terre nzamba zali azanzamba barfela asa donc maman tolo ba kendenge to telemi na solo na boye ozali veuve na mobali te bala kufa naza orpheline naza pe sous veuve mais maman sikoyo pendant que yozo lela pasi mona Kevin faut kosunga ye faut kofuta ndako bana basi bazai azaki toko boy musala ezali te biso pe mibali na bango pe misala pe ya malongo ezali te to moni pe bakoko bazebele awa mais sikoyo famille ya mobali na yo tomba mona Kevin bazoloba nini papa bandaka papa na bino akufa soki bazolanda baoyokanga bazomona bazonga te tilelo bazonga depuis bakenda poka ndeko na bango akufa banda bakende na mo baye moi biloko moi ba chemise papa zaki na mo bakabole sila tilelo na mona kata semeki moko abenganga te nenga na souffra na mobaye na ngai na tikaki ete banda 6 mois la musa la lisa fandisa zo sumbo zo longo
na bilamba na ngana teka. Mais est-ce que bango ba yebi que Kevin a na difficulté oyo? Ba yebi Kevin a na passe. Ayebi Kevin a na passe. Do bango bazalika na souci le ndeko na bana basi lelo suki nzamba pamboli mo ba bala nde bango ya omona. Chers dames, messieurs, vraiment infiniment merci. Le collabo on a biso à travers le monde. Merci na Kati à Nouvelle Tendance vous avoir maïbelé. En tout cas na kosenga namboka na yebi que non maman Denise azusa la action na ye. Dernièrement touti comme on a outi kotika na ba boulangerie mo outi kotika ba bassin pour que ba maman veuve wana ba maman oyo bazanga ba misala na ba kenda kozwa ne fils kata ba mapesala ki penza kitoko makasi. Alors na ba ka oyo toza nango lelo mwana na biso tozomona oyo Kevin lobi na yeto yebite. Lobi na yeto yebite tomoni papa na biso outi kotika biso papa Martin Ekanda que son âme repose en paix. Papa na biso azalaki andai kotambola te na makolanda kotambola te. Masala makambe belé azana ba université na mboka azala makambe belé to mekampe ko sunga peut-être yo koki ozana possibilité ko sunga te mozana possibilité ya kozwa numéro ya mutu moko boya koki ko sunga gouvernement na biso tozo senga na ba député mandeko Eliezer boza tellement ebelé ba député donc tomoni papa na biso Molière atina ki bato ba yaki bazwa ki ba image tozo senga vraiment bato ba intervenir pour na Kevin. Jusque là, mbongo oyo libote ezalaki nango pour Kevin akende kozwa traitement, ezali 90 000 francs congolais. 90 000 francs congolais, l'intimité est-ce que koki $100 et $50? Je ne pense pas. Donc et koki même pas 50$. Parce que imaginez dans l'hôpital quoi maman yemo, tant ozo kende na mbongo inférieur à $50. Et puis quand yango ezate que nous ana malaria, quand yango ezapete que non oza sope na typhoïde. Donc ça que non Kevin kosuba na ye, il faut battre mulangi, kosuba na ye akomo sumba inconsciemment, asumbi azori ba souté que non, asali déjà kaka, tout ça là vraiment fort. Toujours lancer appel na ba diaspora, toujours lancer appel na ba partenaire na biso. Paul Ventouré, les fils katambo ka aspirine et ko sala bien. Avalopine du Tour d'Europe, badada maingi en tout cas baton so ba landa biso. Mon ami Mignon Moula, les fils qu'un peu rien. Nous avons bakise belé bisika euti to senga tala c'est une famille télévision batala kayango wana ça ba télévision to benga antiquité en TV antiquité ba sharp a lilo ata na ba salle de jeu to ko retrouver en sauter za la sauter mama azana bana ya basi misala na Congo ezalité baza bato ya liboso ko fana na kuté parce que misala ezalité biso pe mibali to pe na misala ya malonga te ya kozwa exemple famille belle famille en charge que nos belles familles ba ko elika mo bonazo ba en charge on travaille où et on prend combien j'ai de tala na simana yo o zandetika basani o libote sela ka yango wana pour ne pas beaucoup parler tout ça ko senga na bino bo intervenir pour na kaya ndeko na biso Kevin et ko sa mangi to ko makasi maman comme ça tout ça là osana makasi est-ce que ozakuta tana monga transport comme esika Kevin azali exact na yaki kaka na tongo siko fa na zonga mais transport zonga les ate ça va comme ça to kende mama yimo to ke mona esika Kevin azali boy papa merci OK ndeko nanga ya mwasi simana on boy zalaka na kondima nzambe ya kosala Kevin azali mwana oyo azana problème ya mutu ne bolobi. Alors maman mutazana numéro to na azana numéro ngai pesanga numéro tango pesanga numéro cha pe na micro pesanga numéro za 0 0900 donc plus 243 0900 21 58 29 Nasuka. Répétez. 0900 21 58 29. Nasoki ba bengi comment on nani? Comment on a Nathalie Mavinga. Sa grand frère il y a Kevin. Sa petite sœur, sa grande sœur. Grande sœur il y a Kevin hein. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Comme ça yo tikali na bana. Puisque que na mama to komano mama yimo. Merci. Tani Kevin azango. Merci. Le lobby sima lobby nzamba kosunga. Kevin a cause de traitement. Si ça dit que non nzamba pambola Kevin alongwa Congo que za traitement libanda taka nzamba kosunga. Nzamba pambola bien. Merci beaucoup. Voilà.
Gédéon Loao, merci à la réalisation à Jordan Panzo, ensemble avec vous, tous sommes dans Libota, tout comme ma maman et puis tout à l'heure, et Tanini, Oyo Mwana, Azanango, parce que Ezara a passé. À tout à l'heure. Bongo libota na yawe tokumisa yawe biso banso po ete bolingo na ye ejangi ndelo kati na biso. Smart Music. Pena moyo babanza ya Tunaimbila musika yawe. Pena moyo babanza ya Tunaimbila musika yawe. Pena moyo babanza ya Tunaimbila musika yawe. Oh tunaimbila mutanguzazo mayangi mana kala yetu mutuna lwaka kwena mutanguzazo mayangi mana kala yetu mutuna lwaka kwena tunaimbila
kobima bakusu tote kozonga mabele lokopamba yokela bango bazali soin princima ya pamba oyo bateyaka ye utaka ye pa ya mokili salela tango tango yoza na bomoye linga yosalela ye o tango yoza na bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bunga yebeti na tempelo tango ifweni ya ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yalilu solo pani ngetatila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alitaki yesu masia salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yamilu solo pani mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yamilu solo pani mujambu jenki fetivanga lulendo mama ungaibetelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yamilu solo pani
prophétie biblique ekomi kokokisama lengela ntango na yo